Soki politique. Cadre moko pour l'actualité politique il y a RDC. Abonnez-vous sur Narrative, boya ebele. Soki vous niveau ka ba vrai version ya politique, boya na Narrative. Abonnez-vous sur Narrative avec Abigail Mukendi. C'est Kamalewa Moderne vous dit bonjour. Lelo nazo présenter bino biloko oyo nazo sala. Ngai mama Cherina Madame Nzambele. Lelo nazo sala ka mwa recette moko ya mukie oyo na sepeli na lia na koko ya lelo. Farine, ciboule, céleri, matungulu, ail na muscade. Na poisson na ngai na sina tokisaki na panzi yango. Tout comme pe okoko sala na nyama, okoko sala pe na maki. Biloko yo matungulu na ngana ba biloko nyonso okotuta yango place moko na mbisi. Ozwi yango osangisi na farine. Aussi moi mai mukie otie osali yango pati ya makasi te pati kaka ya moi kilo moi léger osali yango okosala yango sous forme yo moko olingi ale sikoyo okozwa yango okosala yango na forme olingi même okosala yango na forme ya boule okosala yango na forme ya carré okosala yango na forme nyonso yo kosepela osali. Après kalingi yango na mafuta esili. Sikoyo awa tokomi na suka ya masolo. Pati de farine na ngai nasali yango mélange. Nasali mélange ya biloko na lakisaki bino. Ail, ndembi, muscade, céleri, matungulu. Otuti osangisi osali yango mélange na mbisi na yo soki po olingi oza na nyama na yo na viande hachée osangisi ezala maki ezala sardine osali otie na mwa mungwa. Awa ngai oyo nakomi kokalinga biloko na ngai okosala yango na forme nyonso olingi ezala carré ezala ni ezala ndenge tosalaka mikate mais ezala pena babulu ya minene te po soki otie babulu ya minene makasi na kati kobela bien te. Awa deja farine na ngai nasali deja mikate na ngai yango oyo nde oyo tozobenga na nkombo ya samusa. Okokomela yango omeli na jus même yaourt okolia même ti omeli na yango ezaka kitoko okoyoka bien. En tout cas pour na bana surtout balingi biloko ya boye eza malamu eza kitoko eza bien. Abanzi na suki wana bye bye.
TV ezobeta masolo ya sika makambo ya sika na Dakar TV. Vous s'abonnez et belé vraiment contenu yangai au moment na liboso na bino c'est votre humble servante grâce à Lutama autrement dit ma dégradé la presse balobi musalambe ezana narrative ndombolo azo soit artiste nyonso balobi artiste nyonso artiste peintre musicien et comédien et oyo nyonso babengaki artiste en tout cas émission ndombolo ezawana pona bino et vous s'abonnez vous kozala jamais déçu. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne.